Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, toujours joyeux Noël, bonjour à tout le monde, joyeux Noël, shalom naba homme de Dieu, va chanter de l'éternel, shalom, bobo tobo ndeko nakati mabota nabino, en ce jour du 25 décembre 2024. Vraiment, bandeko nangai to pesipe bambote na bandeko na biso ba musulman, ba salam. Salam alaikum, bisika bizui bango, tobo sanité, bandi konapisa, témoin de Jéhovah, néo-apostolique, voilà, surtout merci mingi, na bandi konabiso, pe, ya, armée d'Isali, oyo vraiment, bakabola rabadon, na mukolo ya les 25, pour na soutenir, ba plus faible. Voilà, bandi konangai, wana mamale ki namino la danoise, kola la kolambuka bande kunanga mikolo nyonso epa nzambe eza kaka ndenge moko to fungoli kaka ba téléphone boye après avoir kola la mwa mulai to koyoka ndeko na biso ya comédien ya munene Yandi Wan boye biye en tout cas sepelisa biso aloba lokwa likukuma asala boye en tout cas comédien moko munene bande kunanga asili kotika biso balobi asali crise cardiaque eloko ememi ezali crise cardiaque bande konanga yango nde ebimi pour le moment awa na tongo ya lelo le 25 décembre bandeko journée oyo toza ko commémorer mbotama ya Yesu vraiment bande konanga ba oyo ba croyara que Jésus Christ azali sauveur biso bawana bandeko boyebi ebele bakolo babotama lelo te soki olobi ndengwana mitala peta musoko oloba naza pe zoba tango nalobaki abotama lelo te na ndenge nini Jésus Christ est vraiment abotama lelo te oui mais abotamaka un jour c'est ça le problème na tango wana bayebaka nanu ko calculer ba jour te. Parce que jour où yozo mona ke ngana botama bu jour tel yo te muto salango yo to sala calendrier o sala elo côté o kutango na mokili ndenge wana yo po sombango e koma ya yo lelo le 25 lelo le 23 nga kutu l'anniversaire na ngai boye yo te batu ya mayele ba monike Yesu abotamaka azalaka mutu lokola yo mais jour wana bayebaki yango te yango balobaki batiakango le 25 bayokani balobi azali mutu asalaki makambo ya minene ndenge moko na Simon Kimbangu soto yebaka pe data botamaka te na jour abotamaka te balingaki pe batia jour moko boye pona ko fêter kasi poni bokoma ko boya yango poni bolingi yango te tenga ko tu jamais te soko lingi yango te soko yebiki ozalaka mutu ya Yesu il faut luka kasi jour yo lingi. Parce que aza mutu moko photo fetaka mbotamba na ye makambo asalaki na mokili kufa na ye sekwa na ye il faut ezala ba date moko batia yango juste pona kolakisa ke azalaka na mokili alors kozalaka zoba te koyaka koboya yango sans argument te ngana ndima yango pona monike pona nini na luka susu na misala musala makasi na banda ko luka lisusu dati moko boye na chapo na ngai moko na célébrer kambotama ya Yesu te na ndimi na ngango le 25 oyo deja batu bavandaka ndenge ka batu bavandaka bakomaka Bible wana oyo ndima katango nyonso nde batu wana moka bavandaka pe bachaka jour wana le 25 wana donc bande konanga ngana ndima kango nde lelo mukolango Yandi Wan atiki biso akufi bande konanga passe eza nini théâtre ya lelo bande ko ba bebisi yango ndeko belle vina ndeko sila ba bebisi yango ba mitie trop bango kaka bakundi Baptiste belé ya bien neti ba Yandi Wan wana bayokana ka lisusu te bato ebele bayokana lisusu te Congo communauté congolaise ou bien un congolais alinga te baninga ba mata soki bango bakangi makambo bakangi eza pe ndenge mona musique
Batu basé belé ba artiste ya bien basé belé. Bako bimela wapi. Batu nyoso kaka fali, so ki fali te fere. Donc, boye bakate makambo bosala kawana, bozo bebisa misala ebele ya batu ebele, ba valeur ebele zo beba. Batu obino bozo kangama na bango wana bozo tia bango na top. Emsu bakabarate. Emsu balinga batu ba évoluer te. Te obino boche bango na top, batu msu ba omona na ndene. Mais les biso toyeba ke théâtre ndenge zaki normal, ndenge zanga na Congo Brazzaville na ba poto awa. Yango monaka to oyeba ba Yanjuan. Mais les lolo ko bokomi ko on peut dire quoi? Comme terme ezo ki mangai. Terme on est très capital. Hein? Bozo komi ça et loko moko neti komi kaka ya yomoko. Neti batu musu baza pamba neti yo kaka nde mutu suko o sali mission donc ezaka ka yo même ba YouTube oyo okumuna bolingi neti bokomisa mo kaka ke chaîne wana kaka yende kaka mutu soka sali mission ezala ya mabe ezala ya malamu kaka ye wana nde tokokende kotala ye soka lobeli ba comédien lokola lelo ye moko akufi boye le msupe mwana mwasi yango ayebi na ye pete akufeli nini azaki pete ayoki kaka meto eto yoka moka tango ye kuna koloba nzoka ye kuna koloba kutu ayebi na ye pe formation te muto yozo boya ndo yenda ayebi ta msu formation akopesa bino même ba conseil pona nini boza kosala biloko ndenge wana tala lelo bato ba Yanjuan bazo kufa na ba crise cardiaque ekoza la pe ba souci kaka ya métier na ye ekoza la zangi koliana ko milate mais métier na ye kaka wana azomona ke yango nde za métier nzamba tinda ye mais etufuma ya baninga mususu nde yango ezosala ke baninga pe bazo kufa na ba crise cardiaque boy na bakimotema mabe ya batu balingi kozona théâtre te bakomi komona yo mutu akala comme si bango bakokoma kala te bango bakokoma kala te bango basi baumeli bango lisute ba mama wana bango te tala ba jeune talent bazobima sikoyo non mondele agardaka mutu tia kokoma na pension alembi mais bilo bakongole bopesa batu pension avant ya kosakana te eza kitoko te tozo bebisa monde na biso tala vraiment ndenge nzamba zo lakisa biso ba liwa ya minene na décembre bandeko komi nazo nga nazo banga penza bandeko na oyebisa bino nga mama la danoise nazo banga olali kolambuka boye o sege soki sege akufi olali kolambuka boye o dakumuda toko zonga na kozongela bino pe analyse ya dakumuda bande oso nazali banda bino mo boyebi inspiration ezalaka ndenge mususu nga moko so na zana chaise de gloire nanga boyebi ndenge inspiration ya kitoko makasi donc naza vraiment libanda yango na bozomona même bémission kozambila yi makasi te inspiration eza mukuse voilà bande konanga dakumuda pe akufi alobaki makambo ebele o eza vraiment photo analyser yango boyebi lokola meneti segen wana toza na père spirituel na bango oyo alobaki na bi akende kozongisa kibukonzi pa ya alempela makambo ne banda koleka wana mwana mobali wana beli ba diabète ba tension alempela kuna ba rein salaka lisusu te bandiko biloko nini wana ba musicien biso bazo simbaka bakisi bato théâtre bazo simbaka bakisi makambo nyoso bozo mona oyo balobaki yango avant to koma le 1er janvier mutu musu ya munene ya ayebani balobaki yango ngana yokaki ona matoyi na ngai biso batoto landelaka ba prophète ba papa spirituel na yoka kengo journaliste ko tatunya bi papa lelo toza le 20 ezaki soki le 19 soki le ni kalata tozo kota na biso na bonne année yo za sir nani yango kokufa alobi mutu azokufa sorti na théâtre ou bien na musique na ko préciser binote mais mutu amunene azokufa tala yango le 25 papa obino so boyebi Yanjuan akwe yalali oyebi ke sali na ko banga nazo banga ti siko nazo lenga
Nalobi mais non 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 non. Batu wana ba monaka. Batu wana spirituel ba monaka. Ba prophète wana ba monaka. Na yoka ki yango parce que na bina luka na chela bino ngo bande konanga boko yoka ndenge papa wana alobaki penza clairement que na lobaki na bi men nzambe alola. Tozo kende wapi? Tozo kende wapi? Mukilu ezo kende wapi? Bande moi mobali le 24 et lobby azalaki bien. Azo solo la, azo lia. Njoka nde lelo le 25 na tongo azo sikombe. Bande ko esali pasi. Esali pasi makasi. To ebite to lobani. Bande ko nangai. Tozala bien na batu. Tozala bien na batu bandeko. To milinga. Tika kozala motema mabe. E ofutu eloko moko te. E kofuta yo te bandeko nanga. Bozela na lukango nanu. E kofuta yo te. Tozala malamu na mokili oyo nzamba kosala. Ndeko mobali azaki bien na biso. Avandaki na biso. Atiki biso kaka boye. Non, ça c'est pas normal. Ce n'est pas normal bande kunangai. Yangwana tolanda mwa muke extrait oyo tolanda no mwa muke extrait oyo et osala biso bien tolanda ka boyo kaka baliwa o ndenge zoya ndenge nini ba maître spirituel bazoyi ko expliquer yango bande ko bozela. Ne quittez pas. Bo like mission, bo partager. Mikolo ba like na bino eza moke bande konangai. Bo zelana. Bolanda. Na grandeur spirituelle makasi. Zo pouvoir oyo zanango, zoni sila alempela. Sege azon sila pouvoir on a et pas alempela. Asimba ok c'est le lenga bango simba yo banakala. Ko ni mato tika na makamle parce que soki o sali ngote, yebo ete 2025 okota ngote. Ezaki ici na mona que je na miso molimo et te sega kozala te. Tokoya ko analyser. Non que ça bino ka avant grande spirituelle. Sachez-le mieux que c'est des pouvoirs nekonoyo alempela azwa espace. C'est le moment même akonoyo ko bunga to ko traiter so mona putain aux traitements malamu te. Ya ka même na makasa na kosalisa yo. Parce que je dis très bien que la musique est dans la spiritualité. La pense de Oazala Kinango. Botela très bien que poste azala ki na mona kati ya BCBG après avoir causé l'accident na ye mbala moko lobi na ngwaza na kati hôpital ya Diama balongole maman na poste wana que si vous mona ke ndenge événement ba ko se passer donc le lenga azala ki bongo moi petit accident wana akobuka na lokolo mais jamais musisa e ko na kati parce que ezaki faux pas voilà. Mais c'est problème à déplacer Moka Ote parce que soit déplacer Moka Oyo, oui bah être toko zalasunaye et longoté, mais comme ne comme qui passe dans le colo, moyen à résister aux gens dans comment ça l'a quitté et en plus va plus proche des besoins qui m'a quitté pour contacter la parce que na koya ko analyser nyonso oyo bande kunangai. Ce qui est cause oui à bête déjà cause qui bota. Cela veut dire cause qui dans la famille. Non, cause qui bota dans la famille. Na makamo spiritualité akufa na kati ya famille soki bazokolia spirituellement accord utaka na kati ya famille d'abord donc famille faut autoriser jamais ndoka libanda aye maman na kati ya libota de bino akoti maman a rattrapé âme ya mutu ba utiliser à partir monde spirituel et ça la accessibilité et utaka na kati ya libota donc par d'ouverture et utiliser na kati ya famille à Séguin et en plus na famille musicale vivant na sala yango. Parce que ndenge za boja amina ye to esprit na ye et si déjà ba intégrer on a quatre monde spirituel donc possibilité de retirer soit on a quatre monde na biso bozate et en plus ceux qui ba kota qui na mort qui était j'avais la capacité de kozongisa ye précisément d'abord accident o yaye c'est gars salaki pour tomber en accident salaki na talaki jaki salaki mpofo donc bande konanga to koya kamo bizé molimo
Tant au monde babika musinde yo mo bigete funa sana oyo ba conduire ngai, c'est ça. Maître, les autres musique ni tambola que ce soit ba comédien, que ce soit ba musicien. Est-ce que les est-ce que bakuya mutu au moins bakuya kutana lisanges vous allez bien moi te okuta ke beta li solo boto akutokutana ki pas mettre de là tout ça là qui boy imagine to sansi bina filé ou soit vibrateur fali faire bango tout pour la protection moi te ko église la monene et bien on dit na mutu ndoko na nato na église porte église la gaya tout le monde akota na nato na ye au bangisi bato ya makambozo lo bode tant na bengisi bato avant 2025 tant na bengisi ba musicien tant na bengisi bato c'est le moment ngo nde faut be solution protection eza initialement ko eko batelo bobo mo bimba pe ko sécuriser na ba faire na yo voilà. Maître Lelo bazo accusé tout le monde peut dans réseaux sociaux d'autres pas bazo accusé au BCBG les qui si c'est gain BCBG pour bazana tourner c'était prévu avec ta concert les voilà bande konanga na koya ko ça il a bino analyse à kitoko vraiment oyo c'était juste flash toyo koloba kende kona biso yandi mosi atiki biso bandeko asili ko kufa lelo le 25 bande konangai bande ko epa nzambe enapa ya satana pose ezalaka te journée moko ezalaka te ke satan lobi na koenvoûter liso bato te nzambe mpe aza na journée moko te alobi ke lelo na kobénir liso bato te alors yango bandeko na nga tomilengele malamu bandeko tomilengele malamu kutu bango bato ya théâtre bazwaka chance mino balobaka bango bapesaka ba prophétie na bato bayebana ndinga na kobenga ngo kutu bazana bango na chance bazoka ba prophétie o ezake ko sunga bango bamilengela na bango malamu bambi batela ata kutu soko kufi na yo mais okei na we pa nzambe bango baza kutu na chance na bango e bango biso bato ta mususu toyoka ka prophétie te toyebi te ozanuka kokende bikenda ozomiyeba te. Mais bango batu oyoyo batu à théâtre combien de fois si ba yebisi bango ki bomi bobo keba te batu bazoya tozomona batu boye ba okota na 2025 te batu à théâtre bozo kene boya ka kofinga awa bomona makamba Congo te mais ba mort sibiti ya boye ezo lo bana biso ni ezo laksa biso nini ezo bangisa biso mokili bande konanga bo like bo partager nde kwa kufi na crise cardiaque on ande boyo kakangwana ezaka pe babiloko mususu ezalaka deja nzoto na kati ya nzoto na yo ozomiyeba te omona kaka okomi na trop de fatigue omona ta muso okomi na essoufflement na nzoto ozomona kaka otamboli moke pema yaya kendo saisa ba examen trop de fatigue kendo saisa ba examen un moment ba vertige mo boye ozomona esali mo moke tiki kendo saisa ba examen na âge mo boleki ba 50 ans oleki ba 45 ans diminuer mafuta, diminuer mungwa, diminuer sukali. Bandi konangai. Banda bakisa sport. Quand tu sais sport na journée na yo. Sport ezakate oke no mema bibende. Oko sala marche. Oko tambola 1 heure du temps na makolo, 30 minutes na makolo. Osobe bien appareil wana ya kokima mbangu. Au lieu que nous sommes sac à main cher, au somba babilamba, somba pareil, on a koki mambangu, il y a 250 livres, tchana kachanda kunayo, et ça bien, aux autres la TV, au tchongo liboso télévision, aux autres tambola, au mona boye, émission mo ya 1 heure du temps, aux zaka kota la mona marche, et ça le kolo tamboli 1 heure du temps, et ça kokende na marche wana, et ba mafuta ezaki na nzoto eza ko s'évaporiser ba biloko nyonso ezaki ya mabe ba miku e bande ko zala na mouvement te koti na mouvement donc bande konanga na âge moko fo za na discipline ya kolia discipline même discipline sexuelle ba mibali bakanisa kaka pona ni ba mibali ebele bazokufa noki parce que bazana discipline sexuelle te ko sala sexe wana nde bomona kawana ezalaka neti qui osali mbangu accéléré bino mo boyebi toute chose tout excès nuit tout excès ezala excès sexuel ezala excès à kolia ezala excès à koloba ezala excès à kofinga ezala excès ya kotanga ba classe ebele tout excès ezama be et nuit et bebisaka nzoto
alesko ba mibali ba mona kiye akoyi ko sa ba sexe ndenga lingi ba 3 coups par jour 5 coups ala la moisson mabe ala lo mabe okozwa pe crise cardiaque pe oye baté parce que plus de femmes plus de problèmes. Moi si vous soyez ko bengo na kisasa azana ba problème kuna bandi ko loba moi si vous soyez bengi yo nanda kubana donc yo moko zo mi tient un problème. Alors que ça, moi, sinon, moko, on a moins de problèmes. Beaucoup d'enfants aussi, beaucoup de problèmes. Bandi qu'on a sous qui on a pour dans l'élo. Que son âme repose en paix. Que sa famille vraiment te présente, bino ba condoléances. Courage à vous. Et vous avez la date moko inoubliable dans la famille na bango. Parce que la date moko, il y a le 25 décembre. Oyo batu bazali ba kei na ba église, bazo kende, bazo salaboy. Et puis, bon, ça, l'attention, ba pasteur, pe ba yi ba bino ba mbongo te. Ba période, oh, ba pasteur, ba yi ba mbongo abatu. Oh, pe sa pona 2025, oh, koufate. Ba somba liwate. Ba somba te, ba oko sabino. Ba somba angote. Yo mi bongi sa kaka. Parce que liwe ya kana ona mutu nyonso. Yo mi lenge la kana o kaka chaque jour kaka. Nzambe yemo kwa yebi, dati ni na pesa yo, ayebi, yemo kwa yebi. Voilà. Donc, bandi konanga boti kala malamu, tokutani, to banalize zebele photo sala. Na baliwa oyo, ete ya biso, ela musabiso, to tambola na bosembo, to tambola na unité, to tambola na bolingo. Ero sala kitoko makasi. Boti kala malamu, bola ikena mona balaiki na bino, bo pesanga courage. Naza na libanda mboka, naza précisément na Belgique. Jusque là, nazo banamino ka naza libanda na oyeb sabinote. Mais le na yeb bino na yaki Belgique. Je suis en Belgique. Voilà. Je vous aime. Des gros bisous. Maman le kinabino. Alors, si vous avez un mobile, moi si, n'hésitez pas, benga nazo yamba téléphone. Naza na congé 2 semaines. C'est le moment yango na yeba koluki la bino ba. Dans la bino ma bala kitoko ndepe na vandi boy après mission nazo kota siko na bibliothèque nanga na banda ko sala déjà banani oyo na moni na ko sangisa bango obengi la danoise na 0044 74 38 03 16 23. Voilà ozwingai. Bisous à vous tous. Na lingi bino fort. Ah na leli vraiment na leli ndeko nanga mobile. Na lelie makasi nenga tiki biso. Paix à son âme. Ah, na banda olinga ba théâtre nae. Merci. Bozala bien. Bye bye.